Merci na balandinyo so ya chaîne na bino pour na KNB News na likanisi toujours na lobaka prêtre Jimmy Mukendi Chimanga so na benga honorable na mona ebi féliciter l'homme à son époque azana ba idée ya bien Jimmy Mukendi coup de chapeau dengo sepela na bana Congo bisika nyonso bazozwa na Asia Oceania Europa on a kopesa suggestion na bango ko porter na ba correction ba idée ya bien kwa ménager nanga ba idée eza malamu Jimmy Mukendi coup de chapeau et na kalisi bana Congo bokomeli nga partout na bandina on ndeko apesa kinga Ferry wa salinga reproche mais au baxilinga lisu ba idée Ferry banza au lobby au seigneur koloba parce que za moko ya KNB News au porter nga ba idée ya malamu mais oyo toucher wana za malamu na yebi na pointer yango mais mabenyo sotolobela ngo na télévision te au lobby na zoloba bien mais na sala boy te wana etalinga te na lobaki bien yo mutozo komela ba idée ya ndenge wana yebi kolanda KNB News ngai penza personnellement na éducation na ngana ndé na otiko tambola na koki kolobela mabe ya mokonzamboka te po na sana tâche wana na cœur na ngate na sepel coup de chapeau siko zali Ferry banza eza bien mais soki na moni mabe ya mokonzamboka te pourquoi na kolobela ngo to respecter ba konzamboka wana lipambole koya tozo lobela makambo ebele soki États-Unis d'Amérique Chine a déficit bango mbongo na tango Obama na solo ba clair parce que bozana ba message bozana ba réseaux sociaux soki Chine a déficit États-Unis mbongo na moment ya Obama États-Unis a otala mbongo na poison ça revenir ekota na RDC so ba visa Afrique za RDC pourquoi biso moko ba congolais tozo visiter lobby to changer mentalité na biso to arriver pe na piste au président Félix azo lukabola mabana Congo soki na lobby boy na sana ta rebelle à discernement na réflexion malamu parce que bon moni bino moko wana na lobaki komi lobi aza dictateur te mais lobi makambo ça yo sa commentaire bon moni descente asali na incendie le kaki na wenza liberté nanga na bino tozana Kinshasa ville capitale président moko te asala ba biloko président Félix azo sala na kanisa za bolamo ba congolais ezaka ka makila na biso nezo sala ke bande kona bazuli kama na assister bango akenda este bon mona bino moko bitumbe zala ki azaki na est asala ki combien de jours to pesa échange parce que président Félix aza éternel te même maintenant aza éternel te il y aura un moment na koleka to za ba passager na se ya moyoyo to koleka mais akotika ba trace ebele to ya comprendre muto après na lobaki na bino ki to changer histoire te ya politique ya Congo biso moko tolela wa mona mboka sala boy mona mboka kamba to boy ba étranger to boy bonne bokomelinga boza ebele na kopesa mutu na mutu réponse ne awa ne fiske 2 minutes na bato bakomela kinga tolobaki mona mboka sima mboka na lobi na bino bokomona ke président Félix mokolo akolongwa na pouvoir que ça soit 2-3 mandats na ye na lobi bien nga ezo engagé nga que ça soit 2 mandats 3 mandats parce que tozana ye nzamba sisi nano posa na nzoto na ete bokomona to comprendre bola mwana te mais na écart moko tango ya kolongwa boko comprendre ope to kozawa lobi totala pe bola makosala to comparer mais tango tozana eto féliciter na biloko azosala bomona ki na match na zongeli yango ndinga sekaka ne sengo na ye bomoni bato ba toucher na mapeka abangi corona te abangi pe ba poison te bato babanga ka poza mona mboka oya bino ndeko soka ye na matanga bokomona façon ko yela bino na mupaso ye bino na matanga mupaya ko na matanga na ba veste na lolendo mais kolo matanga ya kata muso longoli li papa bandi ko le ata za niveau ni personnalité ni merci na kulutu na Gentilingo bilambaka parce que ozo sala misala au ville capitale bandi ko comprendre makelele wana ya kufinga na besili parce que olinite évangile ya amen amen ozo sala la philosophie o ndenge bokoki kolongola mboka ko sala jumelage na mboko bombovana na bapoto bombeli kuna ozo sala jumelage pour na changement mboka coup de chapeau na sepeli makasi komona ba changement na ba innovation na Gentilingo bilambaka moto ko attaquer on na ko attaquer na lobaka ya malamu to kumisa mabe to bebisa so mutalobi mabe to ko attaquer merci pour na ba innovation na Gentilingo bila cordo ya kinelenda na bandi lelo émission bokomelinga ebele na moni ndeko na ngai ema mwila olobi na ngabo olobi bien pour na synergie mais obosani ke ezaka ka synergie za coalition kaka ya FCC na SUDT eza même ensemble pour le soki changement ya mabe na éviter ensemble ngo za pona changement est malamu eza elo na mabe ndeko Moïse Katumbi ba congolais basenga boye tolobela makambo na banda kala
toza na posa ya pouvoir menga ba congolais babina bisa papa na biso mboso na ba idée prochaine ko yaso boke vacances parlementaires tozo pa idée à double nationalité parce que ba nationalité les obomisa ndenge boka na bisa bino ndeko Moïse Katumbi Lolenge azali mwana na azala soki député na mboka ni soki Tanzanie soki Zambie yé pas à président ba congolais na bisa bino to tirer leçon un jour to koloba Kagame aya ko diriger RDC pour alokotaka ville neza propre mais vous comparez espace ya superficie ya Rwanda na RDC na ba habitant tout ça effectivement côté tout ça na même effectif té nazo bisabino to tirer leçon ba congolais to kabaka pouvoir na biso boli bisanga bande konanga bo pesinga ba reproche bo pesinga suggestion na bino c'est rien à présenter bino parce que na lobaki bolobi bino mo kambe news les opesa bino ba vérité na ba obolukaka comme ba information claire yango na lobi bande ko bokomaki bino mo nde bo juger Moïse Katumbi bongo lelo soki a diriger pays oyo to kosuka ndenge ni to kosunga na colonie oyo le quand même ya ba belge ba lukata musu ba changer biso cerveau ba sokola biso cerveau na kondana ka bango te parce que biso ba congolais to zana moi tout fina mutu boli bisa na terre to linga bola mo bazo sala biso te bomoni bino mo président Félix a olité to zo finga e conséquence ko ya après na lobi bino mo bokombi ki ensemble wana ezali na synergie basali coalition pour na effacer président na bino Félix bazo sala pour na bola mboka soki bo comprendre oui ngana ko passer message na bino na bomba te parce que balinga ko effacer na terrain ngone Kinshasa esika Félix Tshilombo botami akoli abeti merci na Félix Bonzeka na moni Félix Bonzeka oya zamongo basangu su Félix Bonzeka lobi président Félix akola bongo na ba caractère wana na Saint-Dominique wa babeta babal Félix Bonzeka merci na moni message na yo bato bali président Félix Baebi akola bongo bien éduqué incarné ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tout ça na liti awa na Kinshasa boko effacer ete to lobi to koloba vérité biso ba congolais to tourner page te na lobaki to sunga mona mboka soki ba kosala front na na ville capitale biso to za ba premier militant auto robunda bitumba wana président Félix ana posa à changement bon moni na linga na expliquer lelo bato bona ya ko ta ba secteur belé mais kotonga mboka ezana maloba te kotonga mboka ezana même un seul jour te non kotonga mboka ezwaka temps président Félix akotaki na pouvoir oyo ndeko Joseph Kabila Kabange akotaki na système na ye président Félix Kabange alobaki président nani Joseph Kabila Kabange alobaka pe soka za na 15 personnes mais Congo ezwa ela ou bezwa changement aibi pourquoi alobaka na philosophie wana mibi baleka kebele lelo tokomi ko wanga na président Félix tokomi ko pakola makambo eza ete na makambo etali ba réseaux sociaux tokomi ko aménager makambo ebele bele non eza ba inoptisation na ba intoxication na lobaki to longola ngo na mituna biso na lobaki bokomo na jamais ba égyptien likambo na bango bazui ba mixer na ba Brazzavillois non ba ko mélanger te ba ko discuter entre bango Maghreb Tunisien moko ta kolinga abebisa lokumu ba égyptien moko ta kolinga abebisa likambo ba malaisien non tous à la bato ba congolais to laver cerveau na biso soki toza na reproche na mona mboka président Félix ba caméra ezokita na terrain top Congo azoloba na sengeli ko inventer to loba na ba média président koyoka aza mona mboka na kasi ba donner ko changer eloko ezozanga biso ezali biso moko koyeba ko effacer eloko mo bazo monter contre président na biso nazoloba bien awa ba base na nga ya mimoza wana bolobi PDG Dadi Lotutu boza pona président Félix na base wana ya ceinture verte na moni de bozo komelanga émission za tout le temps teka ya ko citer bino na sepeli ke bozo landa ngai ba boss na ngai so bozo landa ngai dudu li passa boketu na ke bozo landa na moi ba message na bino bolobi bozo tia ba base pona président Félix na lingi pe marche ya ndeko Fayulu soki bolibo landa nga na ba accident na bango na ba lisanga bonganga na banani soki mukolo ba kolobela guerre ya est ki balobeli makambo ya est ezo uta wapi source na ngo za wapi basali montage wana marche ti bake na memo bake ko déposer na MONUSCO wana mukolo na bondima ke ba Fayulu baza ba vrai patriote na kanisi bande ko batuna ki ndeko Jean-Pierre Bemba kenda wapi Jean-Pierre Bemba za lisusu moindre na monde politique te Jean-Pierre Bemba asa quand même gaillard na monde politique akoki ko sala ba suggestion ya ba bête te Jean-Pierre Bemba zali fin politicien oya akoki ke soki malamu za na mboka alobi pona bola mboka so mabe zali MLC ko telemela asa na parti ya opposition mais so ka moni mabete
pourquoi vous allez contre frère nae? Parce que vous êtes contre frère même Bible. Bible lobi yango bien. Oyo aza monguna ndeko na ye na likambo ya bitina te akolakela mama be. Jean-Pierre Bemba za politicien mukete. Ndenge bandeko Fayulu bazo sala récupération. Na ebisa bino za pasha ya Joseph Kabila Kabange na 2006. Azala na opposition ndenge nini André Kimbuta bimaka gouverneur nani Ada Bombola bimaka te. Ezala ki voix ya Fayulu aliaka mbongo ya ndeko Joseph Kabila Kabange. Bandeko na bolimbisanga soki ndeko Moïse nani ndeko Fayulu akosala ba soulèvement ya bien tokotika la kofinga kulutu wana te tokotika la kosala ta moi baide na télévision te soki lelo ndeko Fayulu azosala zo pouvoir mais azolobela ba salaire ya ba soda te azolobela salaire ya ba fonctionnaire de l'état te azosala ba marche moka pona récupération na moko ba marche wana ezanil tolingili pe matin ndeko Fayulu abengi biso na ba caméra ya KMB News tokiti wana tolekisi yango toza contre ete. Parce que ceux qui ont le pouvoir pour la mboka toza contre ete. Bande ko bolobaki na loba makambo ebele ya baboketu zéro na poto. Lelo na suba sujet ya malamu. Tokolobela na moni ingénieur Kititi Serge azongi na Kinshasa. Asali suggestion ya malamu ingénieur Kititi merci Serge Kititi. Mona papa na biso ex ambassadeur papa Kititi na mbudi wana. Na moni okomi olobi mission eza mabete mais yeba ko cadrer pour olobela makambo international na makambo ya Afrique. Oui. Maintenant nazala mi patriote à Congo na moni ba suggestion na yo ingénieur Serge Kititi toluka kibino abokimi soki lelo ba chino bazonyo ko la biso na ba biloko na bango basala ba accord na gouvernement congolais pour bino bana mboka boliko suma mboka te lelo ko komeli ba suggestion na bino naza ko pointer na télévision comment ba chino bazui contrat soki esengi ba résilier contrat wana na landa ambassadeur chinois azoboya c'est que bien intérêt ya Congo et puis pourquoi bazo gagner na Congo. Mais bino moko bana Congo so boyibi mboka boza ko kende ko bombisa na ba banque ya mindele o ka ba frapper bino na biloko na bango ya CPI soki ba nini na bango yewana mbongo etikali kuna ba occidentaux ba gagner mbongo na bino na ba banque bobomba mais libane azo yawa azo yiba na RDC azako kende ko investir na mboka na bango différence ya biso na ba paya na ba pays mususu yango wana bino boko yiba mbongo na bino ndenge za ba kulutu minaku basana bambongo babe minaku mais bazimbo basela ba banque ya mindele bazo tourner na mindele mais awa ba société na ba moko bana mboka ezate mais ba ministre bazako sala soki ba investisseur baye pour ba investir pour na mboka bango batie ba taxe ebele il faut commission na bango ezala wana to ko décortiquer ba élément wana okomona bato ya ko investir pour na mboka bakimi pour ba taxe eleke ebele na ba o ba benga droit de commission na bango ezate. Bosenga kinga pona diaspora sunga chef de l'état oui diaspora pe bo sunga chef de l'état parce que baso mona bino na ba boîte de nuit mingi na kamwe ke mutazana double nationalité aliya ko ma député national na basangu c'est pas nanga na lobi na bino lelo bien ba français ba vanda bazo ba nationalité française ba ye ko ba ko ma député na basangu na otanga bangwa wate mais to ko kende vers la fin ko la kisa seniki batala ka pe na ba réseaux sociaux batu na Google banani baza ba nationalité étrangère baye bako battre biloko wana avant ba élection sala to ba élection à des autres nazo senga bande ko to veiller na ba élection zoya président Félix aza prêt boko mona ki aza mona poto aza mona papa Etienne Tshisekedi ba élection ko dérouler awa na date prévue to boya makambo ya ko enterrer bato baye ko sunga Congo to enteriner na ba ki pona délicat dima aza moto aza expérimenté azana mayele ya seni boko mona changement par rapport à Corneille Nanga no ya nazolo par rapport à Nanga oya zaki ya fi confi et vous allez souter balingi boboti la biso 500 ya biso moko député bien 300 bo batikali to pono to lingina ba parti to to bimis Martin Fayulu azako mema biso na désordre yé moko azana combien de députés soki aye bakailo kazo salate ba dribbler ka pona lokoso ya mbongo mais vers la fin aller la rasimba mutu yalo ko kamusanga yena catholique bakena na divergence bayokana te na ba prévo bazaki nango pona ko memela justice congolaise qui a tranché yango et le canadien akime bomona catholique ya na résident mususu ya na résident mususu ekenda alonga nini PVT to sunguna ba congolais na lingi ba ingénieur Serge Kititi ne bozongi mboka boleka na bitando bo pesa mokonza mboka baide na bino bo pesa ba souci ne bozongi na Congo ndenge ba papa Kititi bazalaki ba espère ya fait étrangère wana bazalaki bato ba pesa mayele na fait étrangère ba bombo kolokumba mais pourquoi ba ministre bazot malelo ba luka ba consulter
bansia wana bazwa maele na bango sala jumelage na bakonzi balikaka batuninga pour la ministère social ezo sala nini ni foyer social moko wana etali ministre social tokotala makambo na émission prochaine na sengi na bakongolais tozala soudé bomoni président Félix ndenge azonyo kwa mapona mboka oui muto aliaka na sima musala osala nakota ba détail était parce que aza garant de la nation na ndako na yo moko oza kotoka pona lipa bana bongo simba pays des amuke to bandi ko mona ba erreur ka président Félix ba balekaki ba mona ka mote ba komi ko sala synergie na ba baleka ba gouvernement na ba baluka pouvoir ba sangani na Moïse Katumbi benzo aliati akima yena Kabila bazana problème. Est-ce que Joseph Kabila Kabangi azanga kama makasi ya okanga Moïse Katumbi na ndenga kotaka na bamboka ngo boyebia ya katanga kuna ezalaka ba montage politique. Tolinga mona mboka Félix to pesa ye maboko l'union fait la force na lobaka likamba Congo eza ba congolais biso moko soki biso ba congolais to changer na noter to sala ni ba pa ba bana banyoko la biso ba bana kosala na biso exemple ezali boy bota la ville capitale etika na bakolo capitale bakena bana na baipel bato bazo kamba Kinshasa o banyoko la Kinshasa pendant la nuit eza ba étranger bande kona to za la conscience eloko na ebisi bino eloko ba montaka na gombe to ebinga na binote ba payande bazo gouverner ville capitale mais kenen Égypte bango moko ba banda vie na 2h du matin mona na bango kitation biloko na immeuble mais pas biso na 2h mona lali bango bazo tambola sécurité ambo eza contrôler na banani na sengaki bande kwa la police bosa recyclage na la police na sengaki FARDC boba effectif normal ya FARDC chef de l'état na sengi na mokonzi mboka bo vene loko na oloba fictif eleki na FARDC fictif eleki na la police okomona police azaki persi ba pese mandoki biloko bozoka bakuluna na butu ezali biloko eza créé na bato apesa ba mandoki moto aza fictif à la police azana no na matricule te bo pese mandoki alala na ndako azana mission te libanda kuluna ezo sila te pourquoi ba congolais tous à la vigilance na likambo na ebisi bino fictif eleki na la police bakozwaka bandi moko amelaka diamba comment un policier azoteka matuere o bazo boya lokola zododo lokola soki bombe mais baza ko contrôler te un policier azotambola na chef coutumier bazoteka ba mabele en désordre mais policier on a identifié te azana matricule te nazolo ba bien bande konanga ya aner bo sala musala bureau de bo sala musala boko kanga bato ebele boko mona makambo na solo banazana souci ya mboka naza contre binote naza contre institution moko te ya sécurité ya mboka mais bo vena biloko na solo ba chef de l'état toujours que vers ma ponami ba réunion politique bandi ko salama to veiller ba to sécurité bo veiller est-ce que magouye ko salate désordre ko salate na mboka mais mokonza mboka zo bunda pona ba élection salama to veiller na sécurité ya mboka na sengi ba congolais to zala ini to zala soudé lobi to komona bolamu ya Congo président Félix akotika biso na lumière moko ye apoleka azana ye passager bon bakoya pe bakotirer leçon na oya sali to boya bolamu na été na sengi na bato nyonso ko salaki e ba suggestion na bino ba ingénieur architecte Kititi Serge Dino to lobi to sungana bolobi na zolo ba bien na KMB News to sungana po Congo kende liboso Congo ezo avancement parce que totikali musika mboko ezalaka ya kolinga muto azoya na ville capitale à Kinshasa à l'époque ezonga sima ba Brazzaville lelo koma liboso ko leka biso mais Kinshasa bato bana olinga ezonga sima poubelle partout bato vede boso na chef de l'état na bando tambola descente na caméra na la kisa bo polu ya misala na bino na pesi mote na bato nyonso balinga KMB News o bazola nanga to sungana bo s'abonner mingi émission na bino ezongi bitambola tambola beaucoup raté information moko te toujours na likanisa mona mboka so bolanda kinga ezaki toujours na papa Timothée Kayembe oya ebaki ko sala na bino totala na à live na coordination ya Jimmy Mukendi double pour moi ya presse congolaise beaucoup mona ngai tozana bango lokutana bango comme na suka merci ciao.